la chaîne qui vous édifie. Nayoki na matoi na ngai moto moko abengi ngai. Tango moto abengi ngai na fungoli miso natali na lobi peut-être bandeko bazali na ngai elongo na ndako de baleki na kobenga ngai. Kasi natali bango balobi papa biso nde tobengi yo te. Na lobi problème ezali te. Na zongi kote nazalaki na fukami na kobi na kobondela papa esengeli makambo na Nzambe tolandaka yango vraiment na vigilance absolue. Oyebi lelo eloko moko eza kosala pasi Nzambe azolobela biso. Dieu est en train d'utiliser bakana le belle pour na kolobela biso. Mais mingi tozo prendre malobana Nzamba en considération. Te voilà là où il y a les dangers. Alors tango na badi ko bonde la lisus, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, l'esprit m'est pris en extase et je me suis retrouvé aux abords d'une rivière. Na yoba kité rivière wana ezala ki wapi. Mais nazo mitala, nazo mona ke rivière ezala ki liboso na ngai. Papa tozo vivre tant moko ya grâce makasi. Parce que yebi soki tokei na mokana na Matthieu totanga ki yango la fois passée. Bible lobi ete ezana bato ebele oyo basepela ki komona oyo na ngai tozali komona me mamoni yango te. Ezana bato ebele oyo basepela ki koyoka oyo na ngai tozali koyoka me bazwi ngolu wana te. Me yo na ngai tozali koyoka yo na ngai tozali komona boni tokovanda kaka pona kofinga ko critiquer maloba na Nzambe. Papa, critiquer maloba Nzambe. Ko finga maloba Nzambe, eza ko finga Nzambe yemoko. Pe ko critiquer maloba Nzambe, eza ko douter sur o Nzambe azali koloba. Or que ko douter sur o Nzambe azali koloba, eza ko offenser le Saint-Esprit. Alors voilà les péchés impardonnables. Amen. Pensez-vous vraiment, papa, qu'avec tous les dangers que nous sommes en train de vivre, na mon sala doza ko sala, nous devons passer devant les peuples de Dieu pour faire des aventures? Alors, tant qu'on s'est retrouvé proche de cette rivière, na kozala mukuse. Et là, on y est au Salem. Oebi mokili otozami papa. Même nenge tozali boy, je vous informe que les démons sont de part et d'autre. Nzamba fungola o miso papa na molimo. O mona mekokima te ko bangate. Soki Nzamba lo bien fungola o miso. Même bandeko basali kolanda biso. Je vous dis, ce n'est pas vain que Christ dit que le monde entier est entre les mains du malin, du diable. Alléluia pamba. Amen. Parce que soki Yesu nda kozala en tout cas etamboli na yote. Soki Yesu nda kozala e bomba melo na yote. Soki Yesu nda kozala kimelo na yote, ozali pamba na sena moy, ozali pamba. Ozali pamba. Tangu ngai na telemi côté ya rivière on azalaki na yoki makelele ya makasi, c'est comme si c'était armée moko bandaki ko s'élever quelque part na ebité wapi. Tangu na yoki makelele wana na ya kotala liboso ya rivière wana na kati ya rivière pardon, na moni éclairage moko bandi ko bima ezo former une croix. Éclairage on a tango formé croix, ce qui m'avait beaucoup plus attiré, na ekomona ba ekokoma les quatre coins cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc les colons à chaque coin, il y a croix wana. Ba commis les quatre coins cardinaux. Et du coup, tango na moni yango, cette forme qui brillait dans le salinine et komata. Tango et mati likolo. Et ngai siko mutu ezolanda kaka trajectoire wana. Na zolanda ndenge komata. Tango komata na ekotala na yoki moto moko simbinga ina simbi. Alobi ko balukati otala ngai kasi otala likolo. Tango na ekotala papa kwa wane badi ko forme ya monene et là où je voyais ba mot ba lettre il y a quatre coins cardinaux na ekomona batu moko babimi wana. Moko likolo, moko na se, le mosusu na gauche, mosusu na droite. C'est quand on a sauté dans le bateau, basa banane, basa là qui na forme, moko très bizarre papa. Moto azala ki simananga lobi mo sakoli. Bateau wana yozo mona sur cette croix likolo, ce sont des démons oh basimbi les quatre coins cardinaux ya mokili. Na lobi ah bon? Abandeli les sous. Alobi omoni mokili pa ibino bozali. Il y a quatre démons. Papa sengeli kolanda na bokem. Alobi il y a quatre démons. Vous savez papa, tikana yebisa bino na bana na Nzambe. Nous connaissons des fois des problèmes et des problèmes na bomo inabiso. Des ça ne va pas et des ça ne va pas. Mais to zwakate ko sosolate to bakate ke na ba quartier to vandi, il y a des démons. Na ba veni to vandi, il y a des démons. Na ba commune na ba cité to vandi, il y a des démons. Ba démons oyo ba travailler ka jour et nuit pour baluka ko contrôler mouvement na biso, baluka ka ko zwa rapport ya bomo ina biso, pe baluka ka ndenge ni ko kende ko traiter yango na ba laboratoire na bango abondo ki po ba nuire na bomo ina biso. Yango Christ lobi était prier sans cesse. Yango Ephésiens lobi faites en tout temps toutes sortes de prières. N'abandonne les choses que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Amen. Tango na moni ba démon na zo fixer regard, bazala ki na ba forme moko je vous dis. Donc na somo ya kotala bango. Otali elongi
Et ça, le col a élongé. Banyamo, Babimakane, Balekona, comment on les appelle encore? Ngoubou, voilà. En français, c'est comment encore? Hippopotame, c'est ça? Merci. Otali élongé à des. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Nasepeli papa, en tout cas, quand la pambola pour la comique qui sanayo. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être riche dans le monde. Et tout le monde ne peut pas être pauvre. Parce que ceux qui m'ont kill mon babatu bazali riche, le monde n'aura plus de sens. Nazolo babongo ponanin. En tout cas, malobanayo zali 13 millions, c'est vraiment quoi la pambola yo. Kola pambola parce que aux os solana no importance ya malobana nzambe et la suite après kola pambola pona yango. Na ko introduire message oyo pona ko sala molaite na koloba boy. Omoni tango na lobaka mingi ete que les réfléchis comprennent na ebi pona nini. Po nzamba leki na kotia makabo na yekat na bomo ina biso banso pe ezali na motu ya toleka ko s'en servir. Kasi omoni papa tango moto azako tonga ndako. Na ko ebisa wete moto kaka moko tenda tongaka ndako na lingi na limbola. C'est-à-dire, il faut maçon abeta ba brique. Donc il faut maçon zala. Il faut charpentier zala. Il faut peu aza ko sala ba fenêtre ba travaux de fer, j'oublie comment on l'appelle déjà, ajuster, ale kana kozala. Donc au moni ezali collectif ya bato moi ebele, moko na moko aye na apport na ye, aye na contribution. Avant ba on ba des ingénieurs aye qui ingénieur, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est par là qu'on devrait commencer. Aye sali plan cadastral na ye, allez, ba monsieur ba ko exécuter yango. Et loko nini na lingena lo ba par là. Oui, même ceux qui ont tali tango bana na Israël basalan qui ko bâtir tour de Babel. En tout cas, Bible lobby te basangana ki na makasi moko. Moko na boyebi na ye a contribuer ki na yango. Omoni mosala au papa na lobaka ete ne peuvent comprendre que bao babiangami na nzampe batondi sami na molimo na ye. Parce que na kati na mosala au papa, il y a trop de vérité, il y a trop de réalité révérend. Okoki kozalana papa ozali na likabonda kisa ko sakola. Mais ko sakola elingi kola kisatete yo nde oyebi makambo nyonso. Non. Parce que tout c'est complétaka. C'est ça. Ce qui n'a pas kobeta c'était elingi koloba nini. Peu importe connaissance na yo oyo koki kozala nango na kati na maloba na nzambe. Mais ozape na bosenga ya complément ya bandeko mosusu. Po tango mosusu yo zali wana pona ko évangéliser. O zali wana pona koteya. Mais ndeko wana nzambe tango mosusu asala ki est grâce. A visiter soit le séjour de mort net ngai na visiter yango. Mais ndeko wana nzambe atindi ezonga kende koloba. Aya bandiko sakola. Mais yo ozo se servir kaka na oyo yebi. Ondima yango. Mais oyo ndeko azo ko yebi sao de la part du Seigneur. Ozo dute na yango to salakeba. To sala keba na kolobela ngo na émission o ezali koya kasi nini na lingi na loba pona senga kyete o le kana kopesa ngai quelque temps il y a mona répondre na mituna na yo to koki kotanga na livre des chroniques pasteur na sepeli to tanga na bana na nzambe na mokanda na 2 chroniques chapitre 7 yo pe komo zali na bible nzamba zo lokum ko sunga po ngai miso ezana no ne sikana yango te 2 Chroniques chapitre 7 totanga verset 14. Pardon. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Totangina 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 de l'Obibo. Amen. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Amen. Kola pambola na ebite papa version na yo. Version na ezali si mon peuple sur qui évoque mon nom s'humilie, prie et chercher ma face et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merci Nkolo Apambola, parole de l'Éternel. Le lot aux alliés précisément mercredi. Nakani siete papa
mbula na moto ezonga kasimate kasekenda kaliboso mikolo pe ezonga kasimate kasekenda kaliboso plus mikolo ezali kokende liboso plus makambo ezali kozela biso liboso plus ba événement ezali kozela biso liboso ngai ndeko na bino et je l'ai toujours insisté la sentinelle nazalaki kobondela mokolo ya les 5 donc il y a 2 jours passés na kobondela na ngonga ya 23 heures na fukami na bandi kobondela tango na bandaki kobondela na 23h15 5 minutes après na 23h20 minutes nayoki na matoi na ngai moto moko abengi ngai tango moto abengi ngai na fungoli miso natali na lobi peut-être bandeko bazali na ngai elongo na ndako nde baleki na kobenga ngai kasi natali bango balobi papa biso nde tobengi yo te na lobi problème ezali te na zongi kote nazalaki na fukami na kobi na kobondela papa esengeli makambo na nzambe tolandaka yango vraiment na vigilance absolue oyebi lelo eloko moko eza kosala pasi nzambe azolobela biso Dieu est en train d'utiliser bakanal ebele pour na kolobela biso mais mingi tozo prendre maloba na nzamba en considération te voilà là où il y a les dangers. Alors tango na bandi ko bondela les choses, qu'est-ce qui va se passer? Du coup l'esprit me pris en extase et je me suis retrouvé aux abords d'une rivière. Na yoba kité rivière wana ezala ki wapi mais nazo mitala nazo mona ke rivière ezala ki liboso na ngai papa tozo vivre tant moko ya grâce makasi parce que yebi soki tokei na mokana na Matthieu totanga ki yango la fois passée Bible lobiete ezana bato ebele oyo basepelaki komona oyo na ngai tozali komona me mamoni yango te ezana bato ebele oyo basepelaki koyoka oyo na ngai tozali koyoka me bazwi ngolu wana te me yo na ngai tozali koyoka yo na ngai tozali komona boni tokovandaka kaka mpona kofinga kokritike maloba na nzambe papa critiquer maloba na nzambe ko finga maloba na nzambe eza ko finga nzambe yemoko pe ko critiquer maloba na nzambe eza ko douter sur o nzambe azali koloba olke ko douter sur o nzambe azali koloba eza ko offenser le Saint-Esprit alors voilà les péchés impardonnables. Amen. Pensez-vous vraiment papa qu'avec tous les dangers que nous sommes en train de vivre na mon sala toza ko sala nous devons passer devant les peuples de Dieu pour faire des aventures? Alors, tant qu'on s'est retrouvé proche de cette rivière, na kozala mukuse. Et là, on y est au Salem. Oebi mokilio to zami papa. Même nenge to zali boy, je vous informe que les démons sont de part et d'autre. Nzamba fungola o miso papa na molimo. O mona meko kimate ko bangate. Soki nzamba lo bien fungola o miso. Même bandeko basali kolanda biso. Je vous dis, ce n'est pas vain que Christ dit que le monde entier est entre les mains du malin, du diable. Ils sont partout. Naba quartier, naba commune, naba avenue, tout autour naba parcelle côté Tozoam. Ils sont partout. Papa, c'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. Amen. Je vous dis que sans Christ, Tozali Putulu ya Pamba. Amen. Parce que ce qui est sunda kozala, en tout cas, est tamboli na yote. Ce qui est sunda kozala est bomba melo na yote. Ce qui est sunda kozala est kimelo na yote. Ozali Pamba na sena moi. Ozali Pamba. Ozali Pamba. Tangu ngai na telemi côté à rivière on a salaki. Nayoki makelele ya makasi, c'est comme si c'était armée moko bandaki ko s'élever quelque part na habité wapi. Tango nayoki makelele wana na ya kotala liboso ya rivière wana na kati ya rivière pardon, na moni éclairage moko bandi ko bima ezo former une croix. Éclairage on a tango formé croix, ce qui m'avait beaucoup plus attiré, na yeko mona ba yeko koma les 4 coins cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc les colons à chaque coin il y a croix wana. Ba commis les 4 coins cardinaux. Et du coup tango na moni yango, cette forme qui brillait dans le salinine et komata. Tango emati likolo. Et ngai siko mutu ezolanda kaka trajectoire wana. Nazolanda ndenge komata. Tango komata na ekotala na yoki moto moko asimbinga ina simbi. Alobi ko balukate otala ngai kasi otala likolo. Tango na ekotala papa croix wana badi ko sa forme ya monene. Et là où je voyais ba mot ba lettre il y a 4 coins cardinaux na eko mona bato moko babimi wana moko likolo moko na se le mosusu na gauche mosusu na droite c'est quoi tango na zotala na bi bato baza banani basala ki na forme moko très bizarre papa moto azala ki simananga lobi mo sakoli bato wana yo zo mona sur cette croix likolo ce sont des démons oh basimbi les 4 coins cardinaux ya mokili na lobi ah bon
abandeli lisusu alobi omoni mokili epai bino bozali il y a 4 démons papa esengeli kolanda na bokemi alobi il y a 4 démons vous savez papa tika na yebisa bino na bana na nzambe nous connaissons des fois des problèmes et des problèmes na bomoi na biso de ça ne va pas et de ça ne va pas mais tozwaka te akososola te toyebaka te ke na bakartier tovandi il y a des démons na baveni tovandi il y a des démons na ba commune na ba cité tovandi il y a des démons ba démons oyo ba travaillaka jour et nuit pour baluka ko contrôler mouvement na biso baluka ko zwa rapport ya bomo ina biso pe baluka ka ndenge ni ko kende ko traiter yango na ba laboratoire na bango abondo ki po ba nuire na bomo ina biso yango Christ lobi était prier sans cesse yango Ephésiens lobi faites en tout temps toutes sortes de prières. N'abandonne les choses que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Amen. Tango na moni ba démon na zo fixer regard bazala ki na ba forme moko je vous dis donc na somo ya kotala bango otali elongi eza lokola elongi ya banyamo babimaka na ebale kuna comment on les appelle encore ngubu voilà en français c'est comment encore hippopotame c'est ça merci otali elongi ya démon na lobi c'est et ils étaient courtes de taille. Moi j'abandonne les choses à la question mon sakoli ne te contente pas ya kotala ngai kasi yotala omoni ba bikela mozali komona wana ce sont des démons oh ba simbi les 4 coins ya mokeli mais continuez kotala nini ko salema papa na zongeli siko référence oyo Bible lobi boy si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de haut des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et là, konzamba zozela na bakambi yangoana. Et là, konzamba zozela na ba dirigeant congolais yangoana. Nous ne sommes pas des prophètes des malheurs. Oui, papa, motomoko atuna kinga motuna un jour, mais prophète, pour nani bateau kaka basala kama bende ba umela kana mokile. Mais mutamala ma umela kate. Mais c'est clair parce que même Nzamba sepelaka na mota ya masumu te. Nzamba sepelaka na kufa ya muta masumu te. Voilà pourquoi accordaka bango tango basala nini baleka na kobongola motema. C'est que Dieu attend na bakambi na biso. Ba oyo basako kama mboka oyo. Ezali nanu ba s'humilier. Ba reconnaître te Nzamba zali yemoko. Parce que je vous informe papa, ndenge ngai na sololi na Nzambe 2 jours passés, l'Éternel me confirme qu'il y a doublement de gouvernement na mboka oyo. Donc moko ezali visible, monsieur ezali en parallèle. Et oyo ezali en parallèle spirituel, yango ndeza ko commander oyo ezali physique. OK. Révérend, vous comprenez ça? Ah oui. Donc, gouvernement, où ils allaient en parallèle, où ils allaient physique, depuis la présidence, qui n'ont la sentinelle, il y a un autre exemple en parallèle spirituel. Mais, on a un gouvernement physique, on s'agenouiller devant, où ils allaient en parallèle spirituel, les ordres, s'ils savent qu'ils doivent faire, que les réfléchis comprennent. C'est que Dieu attend, na bandeli les sous papa, parole de l'Éternel, na ba kambi, ba bananan ko similier, ba lekala ko similier, ba reconnaître que solo ba se garaki de la voix de la vérité et que ba sali batona masum. Parce que ceux qui va reconnaître encore, parce que même Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Christ Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais est-ce que bazo similier? Est-ce que bazo reconnaître ma bena bango? Est-ce que bazo reconnaître que bazali batona masum? Kola lobiete ba reconnaître yango nangolu pe mawana ye akokiko kokangola bango na makama o etelemi liboso na bango. Mais soki bakoyo kate départ leur incrédulité ezali mao. Moi j'ai koyebisa ngai tala kaka likolo kuno zomona nini na bandi komona cette croix dont les 4 coins cardinaux ba démon basalaki wana. Papa et bandi kolimwa na ba demona ba bandi kolimwa du coup et balo ezala ki liboso na nga rivière et bandi kolingana comme s'il y avait un vent ezala ki ko souffler na kat ne bale wana na lobi mais oyo makambuni nazomona tempête telemi likolo ne bale moi joye ko yebisa ngai alobi mon sakoli simba maloba oy ezana mingi bakoluka bakima mokolo wana me bakozwa nzela kokima te na bandeli yango parole de l'Éternel ba oyo nyonso bazozwa peuple congolais en otage bazala ba étranger bazala ba congolais et plus ba dirigeant bazokamba mboka o na makambo na bango franc-maçonnerie bakoluka nzela oyo bango bakokima mais papa na zo biso bakozwa nzela te l'Éternel a insisté bakoluka nzela o bakokima bakozwa nzela te pona
nini du coup tango ebale bandi koningana papa na yoka kake moko ebeti na lola na komi komona biloko moko komi kokwea biloko komi kokwea siko nazomona yango malamu te tango papa ebandaki kokwea lokola matanga mbula tango ezokite ezokoma na se ezobaluka bato wana bazalaki mikuse boye il s'était courte de taille balati rafia donc elamba rafia lokola robe pe soki na bango ezalaki tina mokongo awa mwanzo ayebisinga itala mampinga na lola bango wana oyo zomona mosakoli bango wana nkola azokweyisa bango bomitungisa mate kasi bobate la confiance na bino na nzambe. Je vous dis ils chercheront comment fuir. Tala papa oyebi pourquoi nzambe azwa motema atiango na lokolo te. Pourquoi Nzamba soit motema achango na mutute? Mais pourquoi Nzamba soit kaka motema achango na katikati? Mais vous savez motema wana tout na baminganga. Pour atteindre motema na opération ezana bakushi kolongola Nzamba bomba yango musika ayebi pona nini? Congo mboka na biso ezali mboka o Nzamba chango à part. Peu importe autre zone mais je vous dis que l'armée na lo les allés. Qu'on a confirmé l'objectif armée na lola ekiti na Congo. Armée na lola est en activité na Congo. Papa, il y aura une débandade. Il y aura une débandade. Bakoluka comment fuir. Mais bakozo nzela ya kokimate. Parce que nkolo azo encercler mboka d'une manière ou d'une autre. Kasi esengona o ayoki. Naloba kete na kozala molaite. Pour na respecter tant ya mituna na yo. Kasi soki nkola ko pesa biso pe manabo moy na kanisiete rendez-vous au prochain numéro nkolo apambola bayoki. HB Media, la chaîne qui vous édifie.